Lelo twakubike no moko twavana sedieto kiambote munkumbwase ye mwane tata mwanda velela munkumbwase ye mwana ye tata mwanda velela tulende yuko tovuani sedieto tata fumambanza betu bana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa Tusam ensambo zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wase yo ntwadi wangitata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito tukoya kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo soki totali malamu na mikolo oyo papa nzambe apesi biso lelo nde ezwali mokolo misato oyo ekomi mokolo ya kokanisa na date ya le 31 décembre to asuka mubu na suka ya sanza ya décembre nyonso epesameli na biso bana oyo babengami ya tata Simo Kimbangu bapanzi sango to ba journaliste
batu na presse ya bana ya tata Simon Kimbangu. Ndelo est tombé mercredi le 31 décembre l'an 2025. Tolandi mate na biso ndenge bauti kote ya biso. Banda na libondeli to nzembo oyo bayelizali koyembela biso sitango nyonso oyo papa Simon Kimbangu Kyangani apesi biso na ibandela programme nyonso eke to salela musala ya tata Molimo Santu na solo koloba ete biso bapanzi sango biso batu ya yambo oyo tokopanza sango oyo tata Simon Kimbangu na solo nyonso tolandi pe libondeli tenge bauti kosenga biso na kati na libondeli ya yambo pe tolandi matei na biso ndenge bauti koteya biso na ntina na journée ya lelo ya le 31 décembre l'an 2025 oyo banda na mukambi ya yambo oyo alingomba tata Simon Kimbangu papa dengenda kontima pesa biso na bapanzi sango ezali na ntina papa Simon Kimbangu tango ayambaki musala oyo bapesaki na nkolo Yesu ye pe nkolo Yesu batindaki ye epai ya tata Nzambe. Meme moko oyo azali ya kobunga azali koyebana te yo nde poso indo to biso batu mwindu tolandaki lobi na rencontre ya papa Mfuma Longo papa dangenda kontima soka nde mutu mwindu nde yambi yambo oyo tata Nzambe asali asimbi na maboko kasi ndenge nini azali bazali kobosa na ye ndenge nini azali ya kubunga mukumba makasi wana yango nde epesemelaki na papa Simon Kimbangu. Grâce na biso bapanzi sango, grâce na biso batu na presse tolandi matei tata pasteur andingo tikote ya biso ete esengelaki likambo nyonso ya tata Simon Kimbangu bande ebandeli bana ndenge nini abandelaki musala lobi elobamaki oyo babotaki nkolo Yesu bandeko na nkolo Yesu ya kobotama na tata na mama oyo fukati na famille bango nde batu ya yambo oyo balongaki histoire ya nkolo Yesu oyo ezali koyebana kino lelo oyo papa dangenda lobi alobaki likambo moko eke ba Bible mususu oyo ezali kosalema pe kotangama makambo mususu oyo nkolo Yesu ezalaki ndenge wana te wana koalege mibeko oyo tata Nzambe apesaki biso esengeli mibeko oyo ye moko tata Nzambe apesi na nkolo Yesu apesi na tata Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu atiki na bambola misato yango nde papa Simon Kimbangu Kyangani pe asali kolandela koloba ete totala bonkoko ya tata Simon Kimbangu. Tango yambi musala na 1921 papa Simon Kimbangu musala yaki munene otanga kakontango nyonso te elanga ya tata Simon Kimbangu tata Molimo Santu ezali ya munene kasi basali nde bazamuke basali ya bangonani
biso nde oyo tozali awa ndenge bakaboli biso musala na mutu na musala na ye presse to information bapanzisango toza na musala na biso tokosalaka bakorali nyonso ezala jeteki dirigeant bamouvement nyonso eza na kati na likomba batu na batu toza kopesa maboko na elanga tata Simon Kimbangu kasi na nzembo ya liboso ntango toza korepeta yango ete tosalela musala na yango na solo po tokoka kobika yango biso bato ya presse mingi tozali awa tobandaki kozala na papa Mfumu Ndongo papa Dangenda Kontima nini abandaki kolinga biso bapanzi sango tozala disrete ya kopanza sango oyo ya tata Molimo Centre ya tata Simon Kimbangu ya mama Mwilu ya bamvoala misato et surtout ndenge ye moko papa Dangenda alobelaki yango message nyonso wana bino nde bagardien bato ya presse poza kobombela biso pa message nyonso oyo akoloba ete à partir de l'an 2000 bokomona turbulence oyo kokota na kati na mokili pe turbulence wana pe ekokota makasi na kati na lingomba biso moko bapanzi sango bato na presse totala turbulence oyo ekoti na kati na lingomba ndenge alobelaki yango papa Dangenda à partir de l'an 2000 koloba ete bango bakosala te na ntango wana nini ekokota na kati na lingomba kowela bokonzi na kowela bokonzi wana bokomona oyo bazali ete bazali ya koponama te pe oyo bazali ya koponama oyo biatiama bilembo ya bamvoala misato tozala disrete biso bato ya presse tozala mukumba makasi tozali batemoin ya yambo tozali batemoin ya yambo papa Dangenda ye alobi ete na ntango wana tokozala te me batemoin ya yambo ezali nde bino bato na presse information la presse écrite nyonso wana na ndenge nini eke bakotuna likambo oyo eza kobunda na kati na lingomba likambo boye eza kobunda na kati na lingomba batata batikaki kotikila yango ndenge nini batikaki koloba ndenge nini tokolukila baarchive nyonso wana nde epai na bino soki bobombi bato bayoki pasi boyebaka ete batata batikaki bino wana po ete bopanzaka sango yo oza na archive na kati na lingomba likambo eza kotongana yo oza na archive wana obombi na ntango wana oyebaka ye kolo mosala okozala na ye problème si yo oyebi kasi obombi donc batemoin ya yambo ya lingomba ya tata Molimo Centre e biso nde ndenge bapesi biso mukumba ya lelo ya chaque fin du mois de décembre biso bato presse bapanzi sango papa alobaki nini message eza pai na bino papa esika wana asalaki ndenge nini ba image eza pai na bino ezala audio visuel nyonso eza pai na bino donc mukumba makasi
oyo tozana yango na biso bato ba presse bapanzi sango nde yangwana kolanda likambo na ye na solo kosala teke nayebi naza na message wana naza na baimage wana kasi aza kobanga na ngai okobanga mutu kasi nzambe azali komona yo aza kozela yo ete oyo yo oyebi likambo mpona nini obombie. Donc toza na devoir makasi okomona mpe bango bayebi ndenge nini bakoregle problème na bango kasi bayebi kasi yo bimisa nanu maloba wana bato bayoka oyo bato bazoyokela mpasi oyo lingombe eza koyokela mpasi eza na kumba makasi na biso bato ya presse manso eza pai na biso bapapa balobaki nini ndenge toyaka na Yerusalem toyelaka mabondeli mpe misala na mabondeli tozali kobosana te na misala eza na kati na Yerusalem mpe tokotongaka na nini na ntsintsani wana ntango mouvement nyonso ye biso nyonso tozali bana tata Simon Kimbangu baboti na biso bamesenisi biso eke ata tozali kosala mosala ya maboko kasi ntsintsani ekoki kozanga te ndenge si toyokima te tozobima libanda po ete tosala mosala na biso ya ntsintsani biso nyonso tokotya maboko po ete bamoyen wana emonana nyonso wana eza kondi na contribution ya botongi Yerusalem tokozala na ngonga moke pamba te toyebi ete milulu makasi oyo eza kozela biso nyonso ya le 1er janvier lobi tolandaki maloba papa Mfumu Ndongo papa dangenda kontinue 1er janvier ezana kaka mikolo ndikola mikolo nyonso ya mokili kasi biso bato soki tofete te toza komona ete on dirait nzambe akanisili biso te kasi ye alobaki ete towela nanu oyo bokonzi ezali ya likolo bongo nde ya se ekopesamela biso elakisi ete mabondeli liboso mpona kosala makambo nyonso yango tokobimba libanda tosala mosala na biso ya ntsintsani ndenge papa asengeli yango tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani mosala emonana posa na ye ezali ete chaque année tobanda komata oyo tokitaka na botongi Yerusalem tomata kasi tokita te soki tokiti elakisi bulembo yango toyebi eke tokomi na heure ya 15 heures na montre eza liboso na ngai kobima na biso honneur tokoti na ntsintsani tosilisa mpe na ngonga malamu po ete tokende kosaprete mpona mokolo ya lobi lisusu tozala kaka makasi na makambo misato batata batikeli biso na kati na bolingo mibeko mpe misala onkombo tata mwana mpe tata Molimo Sango amen. Pika twakubikeno moko twatonda longi lya nthalu tutambuli kwa sedi